Net par exemple le moment bala belé bébé. Pourquoi? Bah yoki na nzembo mo moi c'est afin na ndabu na yoki ba embi. Mobile azali mbete hôpital. Donc mbete hôpital ngolo bagé ko tcheli mutema te. Non moni les aboyé pour mobile bien mbongo bien. Soka muti musala yo ne ozana la télé par exemple robe moya mukuse yaka pia bisu na porte grave kota. Moi si so abali na kata alliance ko kufa les soumission. Ça dit moi si il faut avoir soumission à ma casse. Babi femme soyez soumise. Babi zala na soumission. Soumission moi si babi lolenge église et se soumettra pas Jésus. Donc mutu mo za mo pagan na banga nzambe te. Ake papa libe mo pagan ba banga nzambe te. Na miso ba bala ni nzambe achaka tsana yango te. Allô, les amis, c'est là où bonjour, qui est pas na maman, surtout les lopenza, na ba maman, na ba papa, na ba en tout cas, maman il est de bien bidonné, mais c'est là où bien bidonné qui voit qu'on va dans l'auto solo là, n'est pas ma solo na biso ya émission na biso les intitulé pour le mariage, n'est pas ça va bien temps nous soké, émission là les là toujours éducatif, c'est tout pour apprendre quelque chose. Mais vous voyez que tant on ça Adam à mon avis, Adam Zaki, il est tellement triste dans ses Ève, à ses Ève. Donc, nous allons parler du mariage. Je vais vous présenter un pasteur. Il est tout un pasteur. Vous m'avez la fois passé dans un pasteur Jérémie Nitou. À solo la canabino, solo la canne, na PC mote na Belgique, c'est Kazali, pasteur Jérémie Nitou. Na PCP mote pas évangéliste. Nitou Mavunga. La Rio, c'est qu'on a passé ma mote na Yébélé, bonne année 2017. Lelo tole ko sola makambo o etali Bible. To ko sola botali Bible to ko sola makambo ya Nzambe parce que Nzambe ndé mokeli na biso. C'est lui le créateur de l'univers tout entier. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il nous a créé nous les hommes, nous sommes ses créatures. Donc voilà pourquoi lelo naza vraiment na esengo makasi ya pour la koyambe la bino lelo pasteur to ko sola nae. Ma soeur est le mariage, mais pas n'importe quel mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage, le mariage du royaume. Donc les balles ya bokonzi likolo ya on les balles bokonzi likolo les balles ya bokonzi likolo mamuto so na bino lelo. Donc pasteur on a un bel bino comme on a pasteur Basile Shekina ya église na bango ministère voici l'homme Christ. Ceux qui dans le bien vont m'aber, n'a pas essayé tout à l'heure, ils m'ont accordé ce vino malam. Donc sans plus tarder, nous avons coupé ça pasteur Basile Shekina, nous avons essayé. Bonjour pasteur. Bonjour maman Elianitou. On a appelé qu'on y a un plateau dans l'air. Merci. Ce qu'on a invité pasteur. Bonjour, bienvenue au Zaka, shalom. Moi, tu es venu au Lingara Pinza. Non, nous sommes shalom, bonjour. Shalom, bonjour. Ouais, shalom, Mingoba. Ils en ont hébreu, Mboti ya Kimia. Ah, il y a un de shalom. Ouais. Parce qu'on a ce pasteur shalom. Ah, shalom, maman. Voilà. En tout cas, c'est avec tout le plaisir. Hein, merci. On a un plateau, on a une émission. On a un troisième pasteur, on a une émission. Il y a maman Elianitou, on a un pasteur Jérémie Nitou, il y a une Belgique, il y a une émission. À Soleil, on a l'église, il y a un pasteur, il y a une église. Il y a un pasteur, on a l'église, il y a Bima, comme on a été. Donc, on a un troisième pasteur, on a une émission. Et ça a plaisir et c'est plaisir à makasi pour mosala on na loba komoni ezaka inspiration ce que nous avons pas supposé le honneur au sala mo malam ce qui est inspiration nous avons été mo sala mo malam vous êtes alors tant dans un pasteur bozer ko le kanemisha mama il y a ni tout ezo sala nga ese mo mingi ndenge na auto présenter na bi koza pasteur Basile Shekina eza pour ah oui naza Basile Shekina tout kadila nos deux ministères voici l'homme Christ et puis centre vie comblé l'église Nabiso eza na porte de Paris au 90 boulevard Anatole France. On a des Esika Oyo, Naza Berger, tout le monde s'ampate dans Nzambe à Paris. D'accord. Ok, pasteur. Le mariage du royaume. Là, qui nous m'a posé une question. C'est quoi le mariage du royaume? Non, tantôt, bien, le mariage du royaume, tout ce qu'on expliquer que Libala et Bandana
Yesu Christ yemoko. Libala et outi pas batuté. Libala ezali plan ya nzambe na bomo ya bato. Yango to bengango le mariage du royaume. Donc bato se babalani, il faut batambola ndenge mutu oyo asala libala aloba. Puisque tokomona eloko mo mutu oyo asali par exemple tablet oyo ezali boso na biso tablet oyo tokoki jamais koya retourna table oyo importance nango. Tobake table oyo importance na yo eza nini? Table oloba te. Mais le menuisier to artiste a créé œuvre magnifique. Ce qui to tuni importance nango yende muta ko ebisa biso. Voilà le lenge libale ali. Le plus souvent to ali ko courir derrière bato pour na royeba libale ya nini. Mais le plus important, nous devons aller et pas ya mutu oyo aza le créateur du mariage. Voilà pourquoi to bengi thème na biso lelo le mariage du royaume. C'est le royaume de Dieu. Ok. Donc je peux dire le royaume de Dieu sur la terre. Ah, le royaume de Dieu sur la terre. Okay. Voilà. Pasteur, nabi ki batebele bazota na yo ko balinga kota la maman ene nito. Voilà. Bazota na yo. Sikoyo ngai na tikilo malwa o solo la o expliquer un peu le mariage du royaume c'est quoi et qu'est-ce que c'est le mariage? Ok, voilà. Tout banda d'abord par définition du mariage. Parce que en fait ndenge mukili lelo ezo définir mariage est tellement un peu compliqué parce que mukili ezo définir mariage na kati ya ignorance ezo définir mariage en désordre ezo définir mariage na lolenge na bango mais Nzambe a défini sa mariage différemment na biso bato. Donc pour na Nzambe mariage ezali union entre l'homme et la femme pour accomplir son plan, au fait. Donc le mariage, nous dirons que c'est une union légale entre l'homme et la femme. Donc par là, tu exclure malamoko homosexualité, tu exclure malamoko maramunion et couple extra-conjugal, cela n'a aucune importance devant Dieu pour Nzambe pour na ye libala eza bosangani ya mwasi na mobali na kati ya légalité. C'est ça le mariage. Alors en fait to bengango tozo bien le mariage du royaume nalingi to tanga Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22 to comprendre et l'oni di oyo Nzambe alingi. En fait ce que tu par exemple Genèse chapitre 2, verset 18, à partir à verset 18 à verset 24, tout le monde a que Nzambe d'abord abandi na roloba. Nzambe abandi na robabi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzambe nde mutu azuli kanisi. Donc likanisa libala e ute pa mutu te. Likanisa libala e ute na gouvernement moko songolo te, eza roi moko te mokili nde apensaki nango. Ya to bengango le mariage c'est une institution divine parce que ezali première institution Nzamba sali a penser. Abi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yende mutakanisi yango. Même Adam pendenga zawana akanisa kata mukolo mote ke pourquoi na nga moko te mutakanisa ngo eza Nzambe. Et tango akanisi yango Bible lobi alalisi Adam pongi ya makasi. Tango alalisi Adam pongi ya makasi abendi kote na ye moko ake akeli Eve. Tango akeli Eve nanga to tanga passage rapidement. Tout temps rapidement. Genèse chapitre 2 verset 18 à 24. Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu
fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. En fait, Nzambe azuli kanisi wana. Nzambe abi n'est pas bon que l'homme soit seul. Après avoir Nzambe alobiango, Nzambe abeti kara. Azuli kanisi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Abeti kara. Ake asali nan babilo misusu, akeli banyama, akeli bandeke, akeli tanga silisi amemi bango esika mutu azalaki Adam alaki. Abi pesa bango nde ba punza ma pesa mutu pouvoir ya nomenclature donc mutu apesa ba kombo. Alors Adam pesi ba kombo, apesi ba kombo. Tanga siso pesa ba kombo, tango esili babi Adam a trouvé te mutu moko azalaki lokola ye. C'est ainsi que Nzamba la lycée pongi. Tanga la lycée pongi a ben na côte na ye. Asali Eve, Nzamba zongi si cher ya Adam très bien. Tango esili Adam kutu ndenga zalaki wana tia la mungu na pongi. Aïba makambo ilekite. Et puis Bible dit bien, l'Éternel amena Eve vers Adam. Donc Nzambe ne mutamema Eve pena Adam. Ne Adam tanga monier. Abio, voici cette fois-ci os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce que elle a été tirée de mes os. Donc, eliko baki plein ya libala et uche pa Nzambe. Le roi Nzambe, azan Nzambe ou azan Nzambe ya royaume ya bokonzi. Donc libala pe ezali ko faire partie na bokonzi ya Nzambe. D'où il faut batu batambola le lenga ba principe oyo mutu apesi libala alingezala. Parce que mutu o asali mwasi, asali mobali, asangisi bango, yenda bien importance à libala. Alors biso nyoso tozoya tokolanda maloba ya mutu wana, tokolanda maloba batu misusu te. Voilà. Et puis dans Ephésiens chapitre 5, sikoyo bakomi ko expliquer biso. Makambo za Ephésiens chapitre 5, même dans l'Ancien Testament expliquant bien te. Ba ko expliquer autant molimo mo santo yé. À par apôtre Paul, il va expliquer maintenant l'importance du mariage. Il va expliquer neni bat bakova na libala pour na libala expliquer on sport n'être kotanga na Ephésiens chapitre 5 na Nouveau Testament. Apôtre Paul va nous expliquer à des femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera la maison quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc, tangu Nzamba sali mobali asali mwasi asangisi bango. Apôtre Paul dans le Nouveau Testament, il m'a expliqué que Nzambe ndenga sangisaka bango wana, sangisaki bango na image to figure ya église. Or, rôle ya église ezali na kata mokilia. Rôle église ezali pour sauver les perdus, pour sauver les pécheurs. Alors, cela veut dire aussi que le mariage est un rôle moins important. Il faut jouer dans le monde. Pasteur, s'il vous plaît, nous avons la question comment faire pour vivre un mariage heureux? Donc, pour vivre un mariage heureux, les hommes doivent se référer à la parole de Dieu. Ce qui montre à se référer à la parole de Dieu, à vivre un mariage heureux. D'ailleurs, plus loin dans le rôle, il va choquer les gens. Mais c'est la vérité parce que la vérité est kangangote. En fait, mutu nyonso o aza païen, bala lokola païen, et y a libala te. Donc mutu mo aza mopagan na banga nzambe te, akepa bali pe mopagan ba banga nzambe te. Na miso bato ba bala ni nzambe achaka accent na yango te.
puisque 1 Corinthiens chapitre 7 expliqué biso apôtre Paul abi si les non-croyants se séparent, qui se séparent. Donc ce pagan bakabouane mais yeso azo pekisa divorce. Donc ce ngalo baki divorce yeso azo pekisa pas ba chrétien. Mais pas païen, c'est pas divorcer. Non, en fait, les païens déjà vivre la vie mongo en désordre. Nous avons la maîtrise de pagan. Pour mon pagan, au moins, on a un couple de homosexualité, zali, mari, adultère, infidélité, zali, poto aussi, poto. Donc, nous avons un accent. Tant que le mariage au royaume, c'est un mariage où il y a des chrétiens qui vivent le mariage. Parce que si vous êtes déjà chrétien, vous menez un mariage malheureux. Donc pour vivre un mariage heureux, tu dois d'abord commencer par être chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens infidèles. Tu as vu que les chrétiens, je me souviens des pasteurs infidèles, même les pasteurs divorcent. Donc, quand on Congo, tout le monde a pasteur qui va divorcer. Les pasteurs qui infidèles. Ah oui. Babylone wana et Babylone mo toujours d'église de déplorer les lots parce que un pasteur qui est infidèle et lui ko ba soit na la comprendre importance à libala o ya bali soit si moi ça a problème o yo senga et moi délivrance na par rapport à parole de Dieu parce que Jésus-Christ en fait azo pekisa divorce père et mariage. C'est tout dans la Bible tu remarquer que Christ a pekisa au makasi. D'ailleurs, dans le choco, maman, le mot adultère, na grec, c'est-à-dire en grec on dit pornéa. C'est là où on a tiré même le mot pornographie. Okay. Donc, celui qui commet l'adultère, c'est un pornographe, selon la Bible. Parce que dans la pornéa, il y a la débauche, tout genre de la débauche, il y a la masturbation, il y a en fait, homosexualité, toute la prostitution, et il y a la katia pornée, il y a la adultère. Donc, un passé adultère déjà, à vivre pornée à katine. Donc, au tien, un genre, mon a bateau, ça va filmer, on a bango nyos. Donc, divorce est strictement interdit dans la katia Bible. Christ a boya qui a sauté dans Matthieu chapitre 19, on remarque que les pharisiens balandi Yesu. Batuni babi mais pona libala Moïse a bisaki biso soki mwasi bokaboy na mwasi pesa lettre à divorce Yesu a bisi bango Moïse a bisaki binongo à cause incrédulité à mitema na bino. Mais ne bandeli ezalaki ndenge wana te. Donc ce ko bali au divorcer sauté. Tant ba komi na kuku ba disciple ya Yesu batuni Yesu abi mais Yesu mamolobi ya makasi. Ce qui est ndenge wana. Donc to bana biso te Yesu habite maman ne pesa mina bateau ba na bokonzi. Yo bana ebisa bino. Ce qui au bali au kabwana mwasi te. Mais sauf en cas d'infidélité. Na grec est bien sauf en cas de pornée. En cas d'infidélité, infidélité qu'à côté à moi, celui qui est côté à mobile. Infidélité côté à moi si. Masculin ou bien féminin? Non, l'infidélité pour toi comment? Ah non, les deux, les autres dépendent de la disposition de mes thèmes à battre. Moi, si soit mon mobile naïe, à ça la rambanengwana, aligné à se libérer naïe. À se libérer mobile, pas se libérer. Mais possibilité bien aussi dans la part de Zali. Possibilité pour aussi en pardon ezali pour vivre ensemble parce que pour la Christ donc a condamné déjà divorce a condamné yango et voilà ce qui le lot ba makambuluko ba divorce ezali nyonso ezo partie à base au moni na Ephésiens chapitre 5 tant au tangi wana partie à verset 22 yeso bande le belo romo Bible dit femme soyez soumise. Femmes, soyez soumises. En fait, biloko yana ela biloko mi balé photo yeba d'abord. Avant que musika. Au moni le mot mariage et pas ba hébreu bazoango lo ba biso to zoango te. Pona ba israélite, mariage est fort. En fait, et si comme mariage est il doit y avoir l'alliance. C'est pourquoi les autres monde a raison ba balani balati bango ba baga alliance. Parce que le mot alliance na hébreu est berit qui signifie lié. Donc ce qui batumi balé ba balani et linko ba ke ba komi lié
bakomi tellement lié à telle enseigne que bakoki ko kabwana te. Donc libala wana ce que te faut na ba principe ya Nzambe. Yango moso to tangi na mukanda Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 12, Bible expliquée et logo moko très rapidement na rotanga ngo. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 12 pour te comprendre le mot alliance yana berit babi awa. Salomon a dit au babi dévalent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est-à-dire, corde à 3 fils, il y a l'alliance. Singa moko, bazinga on a deuxième singa, bazinga on a troisième singa. Plus moberit et bimi. C'est-à-dire, 3 cordes à 3 fils maintenant à Isali, l'homme et la femme au milieu c'est Jésus-Christ. Bon bah ça les cordes à 3 fils. Bah oui, katanate. Ato yendenge nini. Boka baro katanate. Voilà. Donc le mariage c'est une alliance. Ce qui alliance c'est ça et liba les athées. Or plus alliance c'est ça, forcément il y a la mort. Parce que le mot alliance diathèque aussi dans le grec il va couper. Mais non, na pasteur. Oh, biloko belé auto tanga na Bible, ceux to pesa ba sens théologie, voilà. Ceux to pesa ngo sens ya ba sens originaire nango to kokapenda ko maîtriser ngo te. Donc diathèque lingo ba couper. Donc et si quand il y a alliance salami, il y a la mort. Tout le monde Abraham tanga sa l'alliance na Nzambe, Nzambe a ordonné aboma Isaac tanga komi una Nzamba bimisi bélier. Le roi Isaac te fa ku fariska na biso. Bon, Nzamba épargné ba bimisi bélier. Il faut makila etanga. Donc ce qui moi na mobali babalani déjà, il y a maintenant de l'alliance, il faut bakufa. Mobali il faut kufa, moi si pas kufa. Ce qui bakufite ba passer une vie de mariage pourrie. Ce qui m'a pas la koufi, parce que mouton a koufi à l'eau la race. Il faut pas koufa spirituellement. Il faut pas koufa spirituellement. C'est-à-dire nous autres on a pas il faut koufa. Donc mon bal ils sont abîmés. Pour mouton a koufi à l'eau la sur na balabala. Moi si a koufi à zaration mon côté. Le roi Brahmi balé ba koufi, ba c'est liwa dans libala na bango moko boye ya kimia. Mais ceux qui ba koufité, nous autres les ça là, ba passer une vie de mariage pourrie. Et voilà ndenge na ngai na loba po na likambwana te na limbola lesoso ki moi c'est ceux qui va balader une alliance kokufana pasteur limbola mo lesoso moi c'est va bani na kata alliance kokufana eza soumission ça dit moi si il faut avoir soumission à makasi Bible biengo donc to bandi tanga na Genèse chapitre 6 tant to bani na Ephésiens chapitre 5 verset 22 ba bandi na moi si babi femme soyez soumise. Babi zala na soumission. Soumission moi si babi lolenge église et se soumettra pas Jésus. Moi si faut se soumettre bongo ba mobali na ye. Au moni la soumission doit être individuelle. Et moi si faut la responsable et la soumission. Alors baté so babi soumission babi soumission il faut se soumettre. Soumission au moins c'est azana envers mobali na ye. En fait, c'est envers Nzambe malamoko. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari, un jour, elle sera jugée devant Dieu. Nzamba osambi sabatu nyos obaza basi obazo jouer rôle na bango te ndenge Nzambe alingeli. Donc kufa ya moi c'est soumission wana. Na kati ya soumission il y a de l'humilité, il y a la simplicité. Na kati ya soumission wana donc ezana babiloko wana rôle à moi si ya malamu. Pour lelo peut-être na oka bato belé ba lo ba mambali bala ba mama belé au moins na l'église. Ba coach pe abasi ebele le zaura di fort de la forme de manipulation. Ba expliquer moi si ndeno ko manipuler mobali na ndako papia ko mbongo. Soki moi si alati soumission. Ça s'appelle la sala matia mo ko l'exemple si ndena ko manipuler pe zara. Oui, bon ba expliquer te ya manipulation mais le lengo bazo ko expliquer déjà moi si et lingo ba rendre manipulatrice. Non moni les aboye, pour mobali pia mbongo bien, soka uti musala
yo ne ozana la télé par exemple robe moya mukuse yaka pia bisou na porte ka va kota mobali tanga yoka bongo tango yebse papa na bana na posa 500 € abimisi donc bazo créer même du genre ba voleuse na banda kuna bango omoni pasteur pardon c'est là police donc ceux qui mobali ayi à côté ninga tozana cameraman et réalisateur na bisalem benzaninga zawana ceux qui azongi na ndako na ya côté ceux qui moi ça fongler les portes APC bizos 8 sac wana malette na utina musala les hommes avec ça très bien mais biloko wana faut ça malakati ya soumission en fait la carte de soumission n'est parce que mon père est un pasteur voilà ah toi tu te ah toi tu vas te préparer pour le mariage parce que yo mo muto meminga koto voilà wana penza yo muto meminga ngala tiki ozolo ba mais na moyo meminga na carte de préparer pour le mariage mon père est à côté to baka ngande papa ni to ke musala boye tangwaye afungoli porte na yoki porte funga mais puis afungoli boye ya mokonzi donc fumukanda mutakoti wana lakini apese fumukanda na nga bizo dans une mallette na bonjour chérie ça va ça a été la matinée na tché na kiti avandi comment ça a été tout ça un verre d'eau wana eza flatterie bien eza ya mabe non wana eza bina normal en fait ba geste wana nyonso il faut ça na cadre de soumission la femme sera déjà soumise ba biloko wana nyonso siko ba no sala mais soki mwasi ala soumise te asa ngone comme hypocrisie et comme du genre à manipulation parce que tant que moi c'est comme moi et que moi c'est en soumission te hypocrisie moi ça va passer so va donner soumis na yote a occuper yote a occuper yote a ça tant so benye écoute Madeleine avant de nan Madeleine avant de mais Madeleine obeninga omoni non maman Eliane voilà continue alors oyo amoni ki mobali ya koti asale on naturellement apese moi bipoepoe na ye azui moi sac na ye avant ça pese moi verre d'eau na ko ba bengi Madeleine 3 fois andimi na passe eza ndenge mo côté pasteur non maman Eliane ba manipulatrice bazali en fait mon hypocrisie et kolaka tout le monde par exemple moi si musutan ba baroshina alors la tsamna mutu mo na linga ko malinga ta liepe ba mbongo titi akimi ne bandeli la kisi yango bebo zomona non exactement na batu mizuzu baza pe au moins na bo prêtre mais fille mo bo sarani na ye apese pe wana bolingolo misukutu moi c'est memi tia balaye mais la femme a un but après ce mariage na yebi loni na oluka et puis tant azupe loko ngo wana a créé bon makampo libala ngo kufa ke po azu loko ngo wana donc ba manipulatrice ya haut degré bazali parce que na yebi mutu moko aloba bi ye tsozo linga mo c'est la pesa nga 10 a pesa nga 20 mais pesa kana ayebi ke oyo na pesa et à comptabiliser donc mo kona kozoye a se le compter donc ce ba chini mutu ke mutana za yuma beso zo pesa yepe eza ana retourner nazo pesa comme ça maintenant on aurait on a lingi qu'on peut s'appeler ah oui mais ba manipulatrice à haut niveau baza mais pour ce qu'on le bine moi passer moi est-ce que passer mon soir moi na so mon bana e pas aimer na biso ba pasteur Basile le bakio on est ba manipulatrice ba to ko bongo la moi pasteur hein non na bi bongo te en fait na bi boye pour na bato ba na kata soumission ba acte o bazo sala wana ezali favorable bravo et Dieu le bénira. Comment savoir que cette femme est soumise on peut définir en gros est-ce qu'on peut savoir moins de toi ça mon en fait exemple si je peux dire il y a moi ça soumise moi c'est d'abord la soumise la première des choses moi c'est la parole de Dieu en pratique parce que la parole de Dieu c'est le livre de vie en fait une femme ou a soumise à ozomaloba o ezawa a tiango en pratique ce qui ba lobi ke ndenge zawana moi si bongisa kana na yo a osalango avec beaucoup d'amour ce qui ba lobi moi si prendre soin ya mobali na yo a osalango avec beaucoup de souplicité moi si aza soumise ce qui mobali na ye bazo solola ayebisi peut-être moi madame likambo na moni neto kendele ko sala ngote apese na ba règlement moi c'est la soumise à tout ça moi c'est la soumise te mobala na 2 paroles comme derrière na 10 paroles voilà
Donc na biso na ko leka na mupanzi ya soumission. L'homme aimez vos femmes. Oh bon ouais. Mari aimez vos femmes. Donc Marie aimez vos femmes. D'ailleurs, pour te sauter, parce que tu vas dire que le premier point, il y a l'ibala, il y a le royaume. Moi, si à la soumise. Alors, deuxième point maintenant, l'ibala, il y a barrière du royaume, parce que ça est mon côté mobile. Pour maman, papa attaquer biso makasi, non, na linga ba maman, donc ça Bible. Le bon nzambe, to ko mutu mo côté a ko kanga moyi na loboko na yo fait. Alors, des responsabilités à Moubali et c'est énorme. Parce que Yesu alobi Marie aimez vos femmes. Moubali il faut alinga moi si naye et cet amour doit être sans condition. Et il doit aimer sa femme. Tout mari qui n'aime pas sa femme, un jour il passera devant la justice de Dieu. Et peut-être sort négocier même d'enfer. Pour asali makambo nzamba tindaki ete. Il faut aimer et sans condition. Aimer, 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 aimer. Bible bien ou bien. Comme Christ a aimé l'église. Yangwano moni maman Eliane na ebisaka bandeko ebele. Bandeko basi ebele bazali ko se chosifier bango mo. Tant mobali aye pa na ye. Yoka ile ko lokazo ebisaye. Non, est-ce que azo préférer ngai pour balanga la mariage? Est-ce que bando sunganga? Est-ce que ngana lingala nga babola te? Est-ce que bon donc ozomona a chosifier vie na ye na lisungi. Donc azu mobali na ye peut-être le rôle restaurant du cœur. Yangote la meilleure chose serait sur mobali a ye. Ko senga lo boko azo préférer. Faut tourner question. Est-ce que tu vas m'aimer? Orolinganga. Ah oui, est-ce que rolinganga parce que ce qui est puissant c'est de l'amour. Nzamba lo biangwa bolingo. Pour ceux qui m'ont tapé sur bolingo, a osala neye Yesu salaki. Babi Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et il s'est donné pour elle. Yesu ndima a koufé la église. Ceux qui m'ont bala nimio a lingio aza prêt à koufé la yo. Ceux qui m'ont bala lingio aza prêt. Donc asala nyonso po ozala bien na vie. Ya moni nzamba zo senga bolingo. Bolingo o eza important. Et ça très 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 important. Donc mobali faut dinga mwasi. Frère oko kakolate. Papa oko kakolate ba non moni basi onga na relaxer bolingo te so relaxer bolingo akoma teti. Ba mbale be ba bon. So relaxer mwasi na bolingo akoma teti. Na ngake mena muteme suki wana. Non. Tout un passage moko et ko ide biso mingi. Cette fois-ci, nous avons un cantique des cantiques, il y a Salomon. Cantique. Voilà. Cantique des cantiques, verset 8. Cantique des cantiques, verset 8. À partir, il y a Cantique des cantiques, chapitre 8 plutôt, à partir du verset 6 à 7. Il y a une Bible. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu et une flamme de l'Éternel. 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Au moins, Moutazo Bamakambo. Eza Salomon te. Salomon a commis kaka. En fait, na cantique des cantiques awa, eza ba personnage belé ba tcha maloba. Salomon aloba, ba fille de Jérusalem baloba, moi c'est Salomon moi aloba benga ke la Sulamite. Et puis ba ndeko moi c'est Salomon ve baloba. Parce que cantique des cantiques eza livre boum eza ma bomba mi belé. Au moni tango les savants de la Bible, na tango canonisation. Bazo tia ba livre nyo sa Bible balinga ba boya cantique des cantiques ba santa quand oza cher mingi ba bia charnel non ba juif ba bi non cantique des cantiques e bongisa ba mabala la biso donc bokoy ko longola ngo jamais na kata Bible il faut botia yango ya mo ba juif ba benga ngo livre des livres donc awa eza Salomon
bazo beta masolo bolingo na mwasi oyo ya linga mingi Sulamit. Bon, to éviter ba commentateur biblique be ba peut-être la première femme da ya Salomo yango linga ka mingi. Avant zo basi belé ndenga zo ka. Comment mwasi yango Sulamit peut-être abimai na ville moko ya Sunem ne babaka. Alors, Sulamit oyo tango Salomo abaliye siko nde azoyebisa Salomo makamba bolingo nde omoni ayiko loyebisa Salomo phrase oyo abi Salomo keba ozo préférer ngai mais yoka maloba o nga na oyebisa yo zwa ngai abi mets-moi comme un sceau sur ton cœur et abi comme un sceau encore sur ton bras. Abani ko expliquer ça moi bi car l'amour est fort comme la mort. Et puis à continuer à dire même mai ba mai ya mokili ko boma mbonge ya bolingote. Or total a elogo oyo. Pourquoi bi mets-moi moi c'est Imaël. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur parce que l'amour intérieur doit exister. Tiens na mutema na yo lokola so. Deuxièmement, tiens na suna loboko na yo lokola so. Oeza amour du cœur, oeza amour extérieur. Na mutema no linganga. Mais ce qui pose le cas, il faut pas tout yeba ko linganga yi. Omoni mama, donc deux abolingo moko boye, eza tellement makasi, la kisa yango. Eza gate bolingo mo ebomba madon. Na kati pe na libanda. Omoni awa tant musupe na oloba pour même l'église. Omoni pona bateau ba peut-être décourager. Na ina bisa mutu moko Jésus-Christ alinga kwa mémoire na mutema na ye makasi. Vraiment bali kwa linga biso ko leka batu nyonso. Yango moni siko ba hôtel sa dimension bolingo wana. Bolingo il faut zala penda ke na kati no linga mutu wana pe libanda olingaka. Moi c'est oyeba olingaka ndenge na oyeba olingaka ye tango sentir mati libanda parce que na libanda mutu alinga mwasi fa lobaka pona mwasi naye. Papa, ko bangelo mongo te. Si tu es dans la justice de Dieu, donc personne ne peut te condamner. Mutu mota ko lobada to moni mwasi na domina yo, to moni mwasi on na na chilo kisi ko bangelo mongo te. Comment acheter na kisi a dominer kutu mobile parfait que na mwasi na ngai wana za kisi. Lui ça to mokili e ko longa bolingo oyo le na quantité de quantité comme que ba chai na kisi. Ah mais si tu es un chrétien et que yozo salango pour ton Dieu, même ceux qui battent, bah juger mais toi tu le fais pour ton Dieu parce que il faut te logo. La Bible dit chacun de nous rendra compte de soi-même devant Dieu. Ces jours-là, moi si il faut tellement dire surtout est-ce que tu étais soumise à ton mari? Oh non, nagi soumise parce que mon bal nanga tu es condamné. Est-ce que tu aimais ta femme? Oh non, parce qu'elle a été dit. Non. Donc il faut la gisa bolingo. Attends, tu vas sekayo. Bah sekayo parce que tu es dans la justice au linga moi sinayo. Oh ça la prostitution te. Bah tu me souviens ça la prostitution en plein air. Mais yo siko yo tant au lingi mutuno na mutema na yo pona bonzambe. Donc là tu as raison parce que mobali o azolinga moi sinayete. Ya mabe makasi. Na robelo moko mama. Obi na ba toujours phrase moko makasi hein. Na baga la thérapie la plus puissante qui peut guérir une femme, c'est l'amour auquel son mari verse sur elle. Moi si oh aza malade, la thérapie la plus puissante pour qu'elle soit guérie, c'est l'amour de son mari. Oui, et moi si mon go, dans un pengle par exemple, moi si mon gars bela qui m'a cassé, bah soigner à autres bicate. À comité na niveau avec sa mobile que mon mari, na ina biso que na autre kayo, je vais partir, dans un kufa. Mobile Nathalie boue, c'est chérie. Je t'aime fort. Ce qui au coup finga na mon kilo na bala sauté pour nga na lela yo makasi. Et puis après mobile yana bimaki na kati ya chambre kendaki. Na soir ba médecin ba écoute moi si on a vendu le cola lia de l'hôpital. Mutu ala azakaka étalé na mbetu le lo avandi a télémaké na douche azongi ba pesi allié ameli kisi musuté quelques jours après ba constaté que madame a piqué. Donc il fallait bima. Sikoyo baka otuna ye. Mais ba pesa ba médicament né na nengo bikate. Mais bikande na bi non. Abi a une phrase.
o ngana yoka e bouleversanga mobali na ngai bisanga abia linganga mingi so ngana kufia moi mwasi mzusu aobika tabisi place kat nanga na santaki nzoto nanga et très saillir na joie pe et telemisanga na boma guérir. Donc l'amour peut guérir une femme. Basi o balinga bangote conséquence ya makasi. Bana maladie belé bimila bango. Une femme qui a la perte d'amour au monde bo senti ba trouble psychologique. Mon a façon na yé changer ba perte d'appétit, peut-être même médication bana. A ko maîtriser ngote. Donc yango moni mobali il faut linga moi si na yo parce que ça même pour un avantage na yo bon. Parce que dès lors que ozo lingé ta sentir ango peut-être comme un complexe d'infériorité. Ya mon a même pas si misu a comme un niveau a luka atela. Ça comprendre que c'est na teli mobali nanga linganga te na tela pour abando linganga nzoka ndeza na ngo yango te. Tu as quand même mobali a ko bisa mo que je t'aime. Na linganga yo. Voilà. Tango lingi mwasi na yo et guérison eza facilement pas parce que bana ba stress au moins mwasi ya kitoka comme elongi mabe na nyonso wana ebandi a partir ndako parce que mobali alingaka yete oh aimer ta femme cela n'est pas un tabou papa tu dois aimer ta femme cela est biblique et surtout pour nabiso ba parce que ce message est destiné à un chrétien à un païen pour vivre. Bon, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel de sa vie. Un amour vrai, un amour en photocopie. Voilà. Donc, pour linga moi sino laki sa bolingo. Bolingo wana ezama bete cantique de cantique a expliqué ma belé. Tala. Namona à Paris. Na moi ceux qui montent bimé na immeuble mo ba pompi ba na luka mai ba tie pour ba éteindre feu. Mais Salomon zo nani Sulamite azo bisa mobali ne Salomon habitala. Chérie. Yebake mbonge ya bolingo. Ba mai nyonso en pluriel, abi les eaux ne peuvent jamais l'éteindre. Abi même le fleuve est aussi submergeant ngote ezindisango jamais mbonga bolingo. Soko lingi mutu bonheur elanda yo soko lingi mutu olakisi mwasi no bolingo o pousser à continuer na soumission mais ce qui yo moko déjà parce na éviter en fait au contraire il y a aimer c'est haïr donc sozo linga mwasi na ote sozo yinaye. Or, sozo yinaye lingo bagay so moni déjà quelque part. Parce que tu as toujours phrase un amour remplace un autre. Sogi mbali mogo amo yina mwasi ne yandaku c'est que na libanda si abani buzoba. Or bien aimé dans le Seigneur, nazo biso likambo yo sauver yo parce que le lo même so kufi okota lola. Na so kufi na position ma beli felo. Na expliquer le romo. Otiki mwasi ne yandaku obimi libanda oke olugani. Moi, si on a les bandes de femme homme marié, je t'aime na lingue, c'est un mensonge. Parce que amour et la mon corps, ils en a bolingomi balété. Et en a bolingomi balété. Alors, tant que yo, ok, Golanda film soit les bandes. Donc, yo mozomi côté ça va problème et puis on comme ennemi ensemble. Voilà plus le monde qui est venu comme bloqué, ma problème est belé, ma est belé. Voilà, et on tombe même bien le lot. Amour du royaume. Avec tous ces versets, on a la paix. Si on va dire bien, on s'est concentré. Nangouya molimo mo centre. Au comme un homme fidèle, au comme un homme amoureux, au comme un homme aux approches à moi sinayo. Tous Abraham na Sarah ne balaki ensemble. Tous Isaac na Rebecca bazaki ensemble. Voilà pourquoi il faut être toujours ensemble avec votre femme. Non, malobécilité. Voilà. Parce que Nalinga qui n'a expliqué et l'oro moko, il y a Rite chapitre 4. Na Rite chapitre 4, ba obete abiso histoire ya bolingo moko. Na ipena na présentant pour tolinga histoire on to bota ba na biso to pesa ba kombo ba Rite. Eza histoire mo ya malamu.
Rite chapitre 4 parce que bambo so tolobi yango te mabe c'est comme ti na niveau repassé aboye moi sini anda kuna ebité aboye inutilement c'est grave na balaki na kanisa ya za moi sino ko malam mais c'est qu'on entend tovandi na muni komi moi si amtu makasi yango wana na kati ya Bible divorce bezali yango ngala lobi na divorce na ye non wana ezaka vie à péché mbali ne mususu ngai pe na obala mwasi na nga mususu aza mwasi ya mtu makasi yango ngala divorce non wana ezaka vie ya masumu mwasi mutu akomona masumu akomona ba raison masumu ngoza ateta mswa pasteur soki moni epakola ni koti ale okomoba bongo sikoyo moi epakola minde koti boye tikanga pena bana po pasteur pe mingi bakomi kofela kwa ba to bakaka ba mondaine atandete loba nango ata moyebi mo ya mboka na biso bakabi ba pasteur ba pasteur balinga bilamba ndenge soto linga bilamba balinga ba voiture neto linga ba voiture balinga mbongo ndenge soto linga mbongo balinga ka basi ndenge soto linga ka biso na bango tozanga ndenge moko wana moyebi mo mboka na soto balika mwana te wana sikoyo akomi osala babenga ngo stéréotype banthropologue babenga ngo ba sociologue stéréotype po oiko zoate batu moko boye ozulika fait moko boye za isolé osangisi yango o généralisant pour na batu nyonso là c'est très mauvais et loko wana nde tozo condamner yango soki za ba faux pasteur ba ki za pe na ba vrai pasteur or les vrais sont nombreux que les faux yemo yembi wana ayebite ke za pe na ba faux ba yembi bango otala ba boya kana bango te beba ngo le bo benga bango ba satan bandimi mais ba lebi ke ba pasteur balinga biloko mokili ndenge bango balingaka bilamba bino pe bolinga bilamba bango balinga ba voiture kitoko bolinga ba voiture kitoko bango balinga basi kitoko bino pe bolinga basi ya kitoko balinga basi bele bino bolinga basi ebele non c'est-à-dire bango bazo reconnaître que bazo ba monde bazo reconnaître na bango ba boyite mais ba lebi ke bino o bozo ba ke bozo salela le ba mais la simarido na bino ezaka mobulu non donc soka bi aloba ndenga aloba ba différence wana sali ti faut aloba peke ba pasteur ba liaka biso pe to liaka ba pasteur ba tambola ka biso pe to tambola donc azolo makambo eza justifiable non ngai mama Eliane nga na muto yo nga na otambola bato ba ebinga mingi ebi Kinshasa Luanda donc RDC Angola nga na otambola na apôtre Guinée Cham nazaki disciple na ye donc c'est un homme qui avait la parole, qui prêchait et qui craignait Dieu. Na tout une question un jour nabi est-ce que to vanda na eboy na chambre nabi apôtre est-ce que un jour oriko boya mwasi na yo et troubler à tout point lobi question mais pour mukolo sala ngo na longo mentor na ngai donc nga na moto to pronaka toujours sanctification, fidélité. Ce qui est au bali. Ce qui est au bali. Ce qui est passé à ça, bon, tu condamné à faire à ça. Mais il faut condamner tous les pasteurs. Tu condamner Makambo et Asali, peut-être, voilà où il y a Sali. Ngai, nana bandeko basi. Nana maman, nana bandeko basi, na pe na mwana, bana ya basi, nazana. Donc na mona na ba sœur ba frère ba mi oyibi souffrance à moi c'est les gars ya mobali bana basi belé ba nyokola bango pona ignorance na bango ozomona pe na lobaki loko wana moi mobali akoko mati na 50 bala nete ou bien sali ba 2 heures na 50 ans na yiko bala a compte ça bandi vie mais moi soit comme dans âge wana on comprend que boyibi déjà temps na parce que mon mentor Guinée Chamanda Sangé Loro Morabi Basile, sache que Dieu peut te pardonner. Moi aussi je peux te pardonner. Tous les hommes de ce monde peuvent te pardonner. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne pardonne pas, c'est l'âge. Âge qui n'a pas bossé zonga simate. Pas moi na moi si. Il y en a qui il faut avoir beaucoup d'attention. Donc, ce que vous tambola, le cola, naïbité sur une nous obéis ça même vinayo. Il y a au moins na posa ba basi ba comprendre. Est-ce que mon balu azo ya alinganga to alinganga te? Parce que muto alinganga ko te ko s'engager na yete ata somelio ndaku tika. Obéis sa vinayo likola ndaku. Mingi bana ba ndaku me ba luka ba reprendre ma bala. Donc, ils aussi m'a sauté. Vaut mieux au bandata na moto ane logoté
mais alingaka yo pour muto alingaka ko défendre yo auza peno auza sécurité na yo. Voilà awa nana bimisa deux figures. Rite chapitre 4 na bandi na verset 11 pe na suksa na verset 12 babi boy. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré qui fut affrontée à Jida par Tamar. En fait, awa tout le monde a histoire ya Rite, ozala qui belle fille à Naomi, et puis plus tard balongwe na Moab, bazongi na kata Israël, ba ekutana Boaz. Boaz ozala qui homme riche, l'homme puissant. Pourtant Boaz ba kutana, Boaz a déjà âgé par rapport à Rite, Rite a qui jeune fille. Ba kutani, balingani, Boaz a sainini a bali Rite. Siko batu ya mboka ba ye, ba ekutana bango. Babandi koyebisa siko Boaz, ba ancien de la ville, bandi koyebisa Boaz, babi Boaz, tika te mwasi oyo, azala lokola Rachel na Léa, ba oyo batongaki ndako ya Israël oyo tozali. Fait, na bimisa biloko mibale. So tali na ordre normal, il faut ba tika basi oyo, mwasi oyo azala lokola Léa na Rachel. Pourquoi? Parce que Jacob première femme à Bala ezala Rachel, mais on va passer Léa. Donc, ceux qui n'est même dans la commune, légalement, c'est Léa qui était devenue la première femme. À travailler les sources avec la Rachel, et Rachel a comment est-ce qu'on voit la deuxième femme. Maintenant, on va présenter à Babi, non, Tika Zalogo la Rachel et Léa. Pourquoi Bazi, ba symbole ami balé? En fait, sali Tourbanini, changement d'ordre. Babani na Rachel. Babandi na Rachel parce que Rachel azali mwasi o Jacob alingaka ye mingi. Donc ici Rachel il représente l'amour. Rachel il représente l'amour. Donc ce que beaucoup de gens ont libala, mobile il faut alakisa bolingo. Parce que l'amour s'il jaillit na katikati ya ndako bato nyonso bakoma erré. Et puis deuxième, ezali Léa. Léa a une image de soumission. Parce que Léa a lingana rana ntena Jacob ba pesa ga ego pesa, pe azalaki soumise. Donc figure o mi bale babi bango ne batonga ki ndako ya Israël. Donc Israël qui est aujourd'hui une grande nation. Oh Jésus-Christ a bota mawana parce que Boaz n'aime ta bota qui a bota qui Obed a eu bota Jessé ou a papa David. Jessé a eu bota David. Tu vois, et par David né Jésus-Christ a eu bima parce que Jésus-Christ est de la postérité de David. Voilà. Donc c'est pour dire là où il y a l'amour et la soumission, vous allez construire des grandes choses. L'amour et la soumission. Rachel et Léa ont construit le dé l'Israël. Et là, il y a l'amour et la soumission. Donc, mon bal, il joue un rôle dans l'amour. Moi, si je joue un rôle dans la soumission, peut beaucoup tonga ensemble une grande nation. Voilà, et le oyo, qui naluba. Voilà. En tout cas, pasteur. Le mariage du royaume. Et voilà. Okay. Mariage, pasteur, tout à l'heure, on va un principe. Est-ce que tu peux avoir un principe de mariage? Le principe du mariage du royaume. Non, non, pas qui est le principe du mariage du royaume. Il y a les bosses à mettre la parole de Dieu en pratique. Dans ce bout mais en pratique, vous bandit déjà. Parce que dans la vie, il faut que logo, tout commence avec Dieu. Si vous bandez le mot sur la tradition, au koya. Au moni le logo mélène, il va te troubler pour année. Bana na nzambe ba ngota nga bible te. Ba parole nyo soki to ko mobala ko bisa mwasi niza na cantique de cantique. Mais moi na nzambe ba parvenir ayo ka nzembo madi atanzao. Maloba wana ozwa maloba ki bindanko yango bando bisa mwasi ne na ndako. Eza anormal.
Pasteur, mais oyebi ke ba magie tanzo na batanga cantique de cantique. Oyebi yango. Oyebi ke ba na biso o ba musicien na biso wana. Batanga cantique de cantique pour composer ba nzembo na bango o boyo kaka wana. Mais na bia. Bango na ozwa na source. Na otoka na nzela wapeleki. Bazoka mo a pasteur. Na cantique de cantique awa ba musicien wana soko ozoka ba nzembo bazoka mo na cantique de cantique. Bazama ba muso bazoka ba nzembo makambo esa na kati ya Bible. Bon, na biso bana beloko. Yoka musicien mo azoba ngala mona muta bela attention pour na promo wana. Mutu ana mwasi le ana poto. Ana mwasi na Kishasa ya vanda ana poto. Awi nzembo mo zoba Kishasa mboka otika mwasi tazela kayo. Yesu ko atika mwasi ayoka ka nzembo wana akoma na souci. So kutene mendeni simbate tika fiwana lingna na omona kayo simbate bayemba ko tukishasa mboka otika mwasi tazela kayo ozomona banzembo oyo ezobebisa même bani na baso neti par exemple le mabala belebe ebeba pourquoi bayoki na nzembo mobo mwasi afai na ndako na yoki bayembi mobala azali mbete hôpital donc mbete hôpital ngolo bage ko chele mutema te mutu muso akokota lundi abimi jeudi mutu muso akoya vendredi abimi ebebisi même moral à moi si au lieu de jouer rôle na malamu ezati mais na bible au monde bazola exalter soumission totale amour total mais que c'est tolobité nandimi ngai kutu na zara pour la soumission parce que ne nazawa yango des ara matin na soumission mbale linga mwasi les femmes soyez soumises pour moi la soumise être pas ni taille son fumukanda être fumukanda ouais on est bénédiction makasi fumukanda tuna ina ba soumise la ba soumise ben yango appelle le la sabato ki boza la soumise parce que na yebi que soumission on des ara ka ibale zala oui habite que ceux qui m'ont bala mati mo pas mati bosanga moni ataba singa ko moko ya rouge moko ya vert so les ça rouge et on peut le savoir comme daté voilà pour le fond moko ya rouge moko ya vert pour na makambo et kende malam côté soumission tout ça que na maté ya par exemple maté nanga on na terre ba maman on na terre ba maman soumission na terre ba papa pe bolingo on a ça ba papa ba linga ba maman ba za la soumise parce que na yebi que ndeko le baki tout à l'heure on le dit que bato musu ba manipuler ka bango moi ke pesa mobali bizu mo wa lokuta te blo mo ndingala mais na yebi ka tanza be mo so ki ozo sambela ozo tambola penza na ordre ninga lingi parfois on a besoin de bénédiction de moi bénir yo amen vous êtes d'accord je dis amen oui mais tu quel peu malheureux pasteur oui donc voilà na makambo lobi wana couple nyonso et ba couple belé maman Eliane ba vivre sous la malédiction de Dieu. Moni soki couple la bino sepelisa sous nzambe te. Beaucoup ma ba problème spirituel ma kasi wana ba message ba délivrance. Beaucoup ma ba problème spirituel ma kasi okomona ke po eza nandi marate yo la papa mama bo fandika bo mwana bino akufi. Bo yebi pete mwana akufi ndenini. Boza couple chrétien. Bino boza vivant mwana ramba mwa akufi. Non. Mais il faut nzambe awe bino pourquoi zo mwana wana? Obi okomba ba malheur na kati ya famille pourquoi quelque part nzamba sérieux pour ceux qui nzamba se pena bino te la première des choses à tourner bino dos. Soit tourner dos botika li bino moko donc insécurité totale. Voilà, yango moni na senga ba couple boling linga mwasi ya solo mwasi zala soumise couple la bino sepelisa nkolo Yesu Masia pona ni boza na kata sous la sécurité divine. Wana nde eza important parce que la moni to komi ko chité to komo ke na suka ya makambo na biso na evitis ko za likamususu ya koloba on peut déjà adresse à l'église. Oui. Ok, bon, Mikolo, matin, Mikolo, va programme l'église, on va la journée, va programme les arrêtés, qui maman, qui a maman Angèle, maman Angèle, la créatrice à mode, qui a la jeune dans la tibouille, on t'a fait un cadeau, créer un bloc, on a représentant à l'émission. Mais, tant on peut se faire un témoignage, on a ce pasteur, on a ce qu'a Sambelaka, Abi. Pasteur on a sala qui ya bongo mama kasi so comme bongo ça pour un pasteur na yewana alors ndenge na vandi boye ndeko azotala nga soki pour reconnaître ndeko moko abinga kinga apisika bi mama na bengi opona na ba émission na yo ndenge bosola pina mama lobi ki abongo na pona pasteur on alors pesa nga numéro na ye naza na posa na ke de l'église na ye ngai pe na ke ndeko yeba bola mo pasteur pour natika na l'église ça fait 4 ans que na sonna wanzambe te mais par rapport à un témoignage à maman nenga lobi naza na posa na mandoke na l'église wana alors na yebi ke ndenge to sala émission boye na yebi ke nzamba ko toucher mitema bato mususu ba ko zape na posa ta musuba ya l'église
et pas une ailleurs. Ce qu'on fait, ça va avoir ta adresse, ma programme église. Comme ça, bah, tout ce que va pour le cas, on a bien qu'on s'en a dans le papa et aux années. Ah, merci, Maman Eliade. Quand on est au Loba, peut-être, oh, ils ont introduction. Mambo to lobby, ils ont introduction. Ils ont un livre d'amour réel. Oh, ils ont que. Non, donc, moni, marambo et Maman Eliade, ceux qui sont au lobby en moté, bah, pagan, bah, lobango bien té. Aux hommes, pour pas lobango, on a erreur. Bisoto lobango avec la direction divine. OK. Il faut que tu lobango pour te expliquer mambo bien pour tous bateau to subir l'amour du Christ c'est quatre na biso faut te expliquer mambo bien. OK. Voilà. Donc pour na loba que toi na posa na bino ba couple ba papa maman zoa papa zoa maman boya na église. Donc quand maman il est bana bubinga ba maman. Voilà. Bubinga papa. Voilà. Obi ka ba yipe. OK. Dela ba bongo. Oh bana pe bébé ba bengi pe na moni pe minjo ka bengi pa nene mo évangéliste et jeune njo ko penza bi ya to vana ba Priscilla ba ngonyoso to tana no ale la popolo pour le mariage ba lobini ba sali pe ne wana ebi. Ah oui. C'est très bien. Donc biso tozana au boulevard Anatole France numéro 90 to na français na Belgique to ba 90. Donc tozawana toi na kilt chaque vendredi kilt à délivrance. Au moni a peine à couple musus bana ba on a posa ba lingana. Et moi ça posa la soumise mais ba problème ezoya. Donc en fait Satan zo surcharger ba on a ba problème. Toi na posa no boya ba couple ça le roi mutu elingi déjà ekufa et au sait quoi Yesu aba je suis la résurrection et la vie. Venez bien aimer dans le Seigneur parole et transformera. Mikolo toi na programme ya malamu to be assis l'école du paradis. Donc thème na biso zali le royaume des cieux et le retour glorieux de Jésus-Christ. Déjà couple oyo ba vivara po bazelaka Yesu Christ za couple moko ba vivara dans honnêteté na fidélité na makambo malamu. Donc ceux qui bokoyi ko ya et ça tous les dimanches de 10h à 13h, de 10h30 à 13h juste, tout ça ponctuel. Tout si na biso kilt. Et le vendredi, et ça prière. Ou yé pour un problème na yo, moto nzambe kita. Bien mais dans le Seigneur. Au moins il batte belé babara, ngana na église te pour comment ba passer ya ba isko. Le lo ba mo fingaka batte belé kutu. Awa na lancer même message pour na bandeko belé, ndeko mo bo alika na télévision a ridiculiser pasteur Marcelo Mingi. Donc nga na défenseur évangile ya mobali abiye ya Marcelo na kisi mamwe belé na yebi ke Marcelo o lekate ponga na yebi passer Marcelo donc c'est un ami de longue date. Ah voilà. 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 Passer Marcelo Jérémie Tunasi bambote belé donc batu musuba ko ba non ana kisi et comme ka pasteur ba na kisi ana kisi ana kisi mais ma pasteur ou bien te bato bon ba pasteur te ba antéchrist ana kisi na évité kisi pour année Marcelo ana kisi te moi je témoigne étant un pasteur je témoigne le pasteur Marcelo ana kisi te pasteur Marcelo ngana témoin ba promesse nzambe le kola via pasteur Marcelo on le le sa melaye et ça ba promesse nzambe o ya lingaki donc il faut te défendre et l'ora malam qui c'est ça partout te bato bana qui c'est bato ba nzambe te muta à Jésus Christ bongo la mité ma paye linga ko ta lola na qui c'est pourquoi bien mais dans le Seigneur c'est pour dire boya l'église pasteur Marcelo ana qui c'était c'est un serviteur de Dieu boyambaye bien bolingai boyo kamate azotea pasteur Marcelo ana kati ya doctrine nzambe ngana témoin ba promesse mso nzamba pesa pasteur Marcelo donc oyo ça malelo eza ba promesse nzambe oyo alaka biso alors lelo wa nzamba bani la pasteur Marcelo Jérémie Tunasi pourquoi il faut te boya mais il faut te soutenir donc ngai naza le rôle là bato oyo ba Samuel ba Joab ba yeba que David un jour comme roi ba continuer qui donc ngana yebi yango eza ndengwana donc c'est un frère à moi to uti musika ça nzambe bien na soutenir c'est vrai que ngai to ndaki ngolati le to za na Paris mais ndeko ça bien coup de chapeau pour na
Marcelo Jérémy Tunasi Maramunzamba Lobaka Ezomonana dans notre Jésus-Christ est fidèle. Voilà peuple de Dieu. Boya dimanche dans la église vie comblée. Les ministères voici l'homme Christ vie comblée. Nazali protégé à Guinée-Cham à mentor nanga. Toi na kata doctrine nzambe. Tozawana nari Anatole France. La porte de Paris au numéro 90. Donc vendredi 18h30 à 20h30, culte de délivrance. Et dimanche de 10h30 à 12h50, culte d'adoration et de la parole de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, merci Naïbi, que vous avez très vraiment attentionné. Vous avez dit que le pasteur, toujours tourner tout autour de la soumission. Nous avons femme soumise. Ah, mais il y a une femme soumise. Ah, pasteur, moi, soumission. Non, Naïbi, pasteur pesa paye tes bible mon tesoro bala biso zo senga biso soumission et ben on a bas que se soumettre na biso ka papa bala na biso bo so to sali grodo on fait ka te asa papa ba keto so ka et à passer donc se soumettre kaka papa paye bolinga biso ndenge pe cristal ndenge pe bible lobby bolinga pe ba mama la que ça pe bolingo mama pas cause attendre tissage bolia que na salon pas cause pe moi gilet tout le monde maman tissage tango maman tissage bo peut taper le sol bolingo te na kata bolingo loger et moi na bika que merci na bino surtout vous êtes très attentionné à Rolanda émission oyo ka te na bino vous avez émission belé ni surtout botalaka bino na bina bo s'abonner te pour que ne ko s'abonner la chaîne na ya maman il y a une pour le mariage pour que vous ba émission te pasteur oyo eza maxi bien-être maxi bien-être oyo eza ka ba plante ça donc ka ba plante quand les ba pesa ba tenir maele eza ka lokola cappuccino musala nango mutu oyo asali eloko oyo aza musali ya nzambe mwasi ya pasteur Kalala comme na ye mama Carole Kalala maxi bien-être oyo produit au pasteur ce que nous avons passe Congo passe et nazuka mozo salanga passe li petito salanga passe na bela ka diabète na bela ka tension maladie ndenge na ndenge surtout pe côté ba papa bona papa ba zape na moi nzoto comme moi pété hein nzoto papa lembi moi ko lemba moi mingi nzoto comme moi faiblesse comme na bo papa ce que nous avons maxi bien-être oyo je fais comme un maïmké, au tien à Kati, au Méli, pasteur, tant qu'on l'a, tant qu'on l'a, oui, qui pensait qu'ils ont 20 ans. Les autres, on a senti qu'on est à 20 ans, c'est que tout est cacao. Et ça produit dans l'AIT. Et ça produit maman Carole Kalala. Il y a Azamosia, vous savez, Azam maman, pasteur, il y a un bateau pour la biso. Dans la question maxi bien-être oyo pour ça nini so za posa nango bengi mama elia netu na tenga mona permission ya moko mama Carole Kalala kolo maxi bien-être parce que comprendre pas comme non on comprend depuis na soutenir en makasi comprendre hein ah oui maman pasteur Kalala congolaise, il y a RD Congo. Et dans l'inko baké, le Saint-Esprit a payé maïe la osala musaloyo pour nous devons soutenir des pareilles personnes. Il faut te soutenir ango. Déjà ngane za bona ozoya ngai po so potei na suka na ntango la moi ma fatigue ou meli moi bien-être na yo pour na so bien passer et ça la vie so bien donc na féliciter coup de chapeau na ma pasteur Kalala. Pasteur na yebi sepo ba doso ba komboleka na écran te eloko ki so na zo ebise bino ba papa bomela ezo salisa na modèle moko mabale ezo bonga pasteur nzama pambola yo merci maman merci na ndenge to sololi merci vraiment ndenge nga na succès ka émission na nga na baki God bless you, que Dieu vous bénisse Mungu awabariki nzambika kusaku muna nzamba nubeleshe lelo bana betu bonso bye 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 bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait na biso mieux surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons notre bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à
VIP. Maman, elle a mis tout. Mais à votre service, son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bac. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.